Bandeko na nga mbote na bino na lisolo opesa bino na okipe pasi pe mawa ndeko mosa yebisinga muna toza na bana nazaki na besoin aide à nounou. Donc aide à nounou wana ba conseiller nga na baninga na nga ba collègue na nga na luka mutu déclaré mais pour na ba raison mususu j'ai préféré nazwa na nga nounou na molili comme on dit au black. Sikoyo nga na proposé nounou nga expliqué nga aza na situation un peu difficile auti ko ya mboka ya pas longtemps aza ekolo ya boyebi ekolo ba Nigeria. Voilà, aza d'origine nigériane auti ko ya loba anglais nga na sepele na lokolo loba anglais akosunga pe bana na nga na ba aide au devoir. Bana na nga na bana misato baza bango nyonso na école mibale na école maternelle oyo suka na école maternelle. Donc mibale école élémentaire oyo suka na école maternelle. Sikoyo je me suis dit ekozala pe bien lokola pe anglais bana pe basala section anglais eko esunga penga bana nounou anga lakisa bango pe moi ba cours d'anglais lokola aza d'origine anglophone nigérienne alobaka anglais na comprendre na proposer ye tarif. Ngana ebisi est-ce que 8 euros ou bien 10 euros ça va te correspondre? Normalement c'est un peu plus mais to kanaki na 10 euros de l'heure. Donc à partir à 16h30 20h toyokani y a pas de souci ngam na gérango. Donc mobile nanga pa yebi y a pas de souci. Quelque temps après, bon, namona kazani jeune femme à la tarde des fois bah tenue un peu voilà un peu bien quand même adéquate et tout bien un peu une matu vue mais namona ango vulgaire tazana est normal basi nyonso basi msu bazana ba forme mona tie moi pull moi jean moi ba forme ezomona na mais ngana okipango te muna ayebisinga muna ngam na yaka plutôt que mobali nanga comme vers 22h mais comme par hasard Nicolas Zoya va 19h 20h, moi je dis, oh, comment ça se fait que plus tôt que nga Ote, nazaki na télétravail, ote, bon, na raison. Franchement, on a comprendre te. Comme Dieu est bon, nga na sambela, kanazanel kamba mutute. Moi, si on apparemment, to kana kizo le kanango bien, bana pe basepela na ye, loko la pe, azape anglophone a idara penza bana, na ba aide de devoir na kosukola bango ceux qui nga na ye non moi retard ici je programme un peu le repas et tout. En fait, je laisse pour en fait qu'elle puisse servir les enfants. Prise de bain, un peu de devoir, et tout ça s'arrête là. Nzoka, Nasima, Mobile Nanga, Bakoma Makango. Waouh! C'est ça que j'ai pas compris. Bandeko Nanga, ndeko moi ça le bi, Bakomi Kobim ensemble. Bayo Kanara, ba week-end et tout. Apparemment, Mobile Nanga Foutaka, on peut Foutaki sous plus que ce qu'on s'est convenu. Oh, et le na compte na biso na mona ba débit ba 50 euros ba 30 euros hein mais j'ai pas compris voilà j'en avais besoin pour faire des histoires pour faire des choses et tout na lekisiango ti ba komi na